Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yangoyo. Site malonga. Congo Suisse TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko. Okolanda masolo kitoko, bemiswa kitoko. Yabino yangoyo. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makambo ebele donc sepeli sabino et longola bino ba souci banine. Donc site na bino yangoyo. Boyoki yango, hein. Bisous bisous. Bisous, 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 bisous. Boulou Yena Congo Suisse TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Suisse TV c'est du bio. Kuna Tobiaka ya ma chambre froide de vraie information. C'est Congo Suisse TV. Boulou et yo ka so de Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider, hein? Congo Suisse TV, hein? Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Pour Lela, Maman Chalamwana. Et là, nous vous annonçons l'arrivée à Maman Louvlembe Kabila. Voyez sur place pour Lela, Maman Chalamwana, il y a cela quelques jours. Son stoïbi à combien Maman Louvlembe Kabila, ça sera toujours attaché à Banderonaye, Nengalinga Banderonaye, Toyebi Nengeni, Maman Olive Azalaki, toujours wana na Maman Chalamwana. Et là maintenant, il faut assister à la